Koubou Kanate, Sabouni na Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol, Radi TV. Ma amoza, c'est Manuel Djanga. Toué kopé sabino masango o itali mboka na biso, peuple congolais, lelo toué poto sur la makambo itali mboka na biso. Bande konanga nyonso ya Congo, tome ya ko raisonner nini oyo ezo salama na Congo pour Congo évoluer. Peuple congolais, toujours indépendant il y a longtemps, mais mboka na biso ezo qui n'est toujours comme marcheter. Tomeli mingi na bombo. Toujours indépendant, lokola toujours indépendante. Yango biso na kati ya radio télévision, toni tomeka to raisonner ensemble na bino ba congolais. Nini oyo salama ki Congo na biso e évoluer te. Problème nini oyo mikakatolo nini oyo ba konzi bazozwa mukano te ya kobongisa mboka na biso pour ba peuple congolais ba se retrouver. Peuple congolais toti koleka na ba temps ya ebele ya ba difficulté. Biso tokomi ko raisonner koleka na ba oyo bazo raisonner lelo na kotala eza munene ya Congo nde yango ba konzi bazo ko kamba yango te to eza nini oyo sala ke ba konzi ba me ko marché mboka biso e marché lokola ba pays mosusu. To raisonner plus kotala ba pays mingi oyo leki na ba guerre, ba pays mingi oyo leki na ba mikakato na makasi, j'espère ba évoluer. Ba pays africain, toki na Afrique du Sud, Nelson Mandela bundaki ti lelo Afrique du Sud isa kimia ba komi sans problème. Angola, asa afaze na biso pe ba bundi Edouard Akufi et Savimbi Akufi. Angola est comme kimia. Mais peuple congolais, Congo oya biso. Nini eza ko sala pour avancer. Na ba domaine nyonso ya Congo na biso, tolandi tomoni ke non, batu oyo baza ko sala effort. Mais volonté ya ba congolais ba se retrouver yango ezangi bango. Mboka etondi na nyonso, richesse, tout ça richesse nyonso, mais population baza comme on a toujours passé. Yango biso to yaki to me ko raisonner au-delà de ça. Nini ezo sala Congo et qui est liboso te. Mobutu azaki pouvoir. Avant qu'on soit 32 ans, le Congo ezaki bien. À l'époque c'était Zaïre. Batono travailler ba classe ya bana makambo c'est normal na suka nango nde Mobutu akomaki kolemba et ba pouvoir o doza mo komona awa na ebandeli na katikati na suka population alors ko se retrouver tien yango to ekotuna awa eza pona Congo eza munene to nini oyo sala ki Congo na biso et avancer tien Congolais nyonso esika ozali meka kofanda o raisonner ba pays ebele bakomi kokabwana bakomi kokabola bitende bitendi ekomi ko avancer selon bitende bitendi mais ya biso lokola république démocratique du Congo eza munene j'espère yango eza ko sala ba problème wana ba konzi ba ko konza yango tie. Tout le monde va domaine nyonso makambo simatière, éducation et simatière. Tokotanga nyonso te mais peuple congolais boyebi tous en a combien de ministères? Est-ce qu'à chaque ministère les a conseillés ça musala normalement? Je ne crois pas. Nini et ça la ke Congo et qui avance te. Kozanga mbongo na ebité. Nini et la Congo population et se retrouver tiens. Tous en Zamba dans l'Équateur, Ouape, Wakatanga, Zamba et au moins inondé
ba mabaya biloko nyonso oto osala ke bilanga ta marque nyonso bato kosetu bakolia. Mais Congolais aza toujours na pasi. Boza na or, boza na cuivre, boza na cobalt, boza na nyonso, mais Congolais aza ko se retrouver tiens. Congolais tout raisonner place wana. Nini esa la kenon, Congo et avancer tiens. Naza ko bituna, ba mituna eza ebele, oyo bato musu ba so ba bituna ka. Tomoni ba Guinée, ba kaboli bitendi ebele na Guinée. Cameroun pèse à côté ba anglophone ba francophone. Na habité ce Congo peut il faut ba kabolango na ba biteni po mboka et avancer tous eux batin. Mais tout me ko réfléchir ensemble bino na biso. Au Congo il faut faire na place moko to me akota la nini zo simatin. Na parlement elo kona elo maratin. Na parlement ba na ba kosa ko ba sigil o ya bango selon ba gouvernement o marché mais kota la mboka mobimba. Chef coutumier, il y a territoire, il y a moins village, aza ko battre la population là. Chef coutumier. Mais comment ba konzi o bazo kozwa biso, bazo gouvernement congolais, bazo mboka mobimba, baza ko rater ko faire ko marcher mboka na biso. Tout na ba distraction belé à côté la kabatu o bazo kota ba mboka toza pe la bande ko muso bota na poto bana bota na poto baza toujours ba congolais tout tina ba distraction belé tout le cas en façon ya ko misa ba carte nano pour citoyen ba carte nano ya mutu fois za carte na identité na normalement mboka izangi tozangi ba carte identité mboka tozangi ba carte identité mboka la Congo Bomisi ba passeport biométrique, c'est bon. Mais comment vous comme ça ba carte d'identité? Congolais to me ya ko réfléchir kota la liboso ya komona nini oyo lié ça ma liboso. Parce que na o ne tozo mona awa Congo bitumba ezoko simate ba minele bazo luka maele nini ba ko sala po bas me ya ko papier africain yoso et me ka ko kuta ko zala bitendi na bitendi. Mais Nzambe a sunga Congo na biso. Ce qui biso ba Congolais, to se prendre en charge, to comprendre G, oyo sinye salama. Et aux amala mumingi, tous za kibomoko. Mais na oyo komona ndenge eyo salama, eza ko pesa même pas pour ça. Critique eza bien, mais ko finga te. Mboka ezo marcher bien te. Oui, effectivement ezo marcher bien te. Boza ba ebale ba bengi fleuve Congo eza mbisi ya marque na marque mais population oil lanzala chaque jour bozo wela ba Thompson eyaka boela ba Quiz eyaka ba Dendo eyaka e otapoto ekolesa bino peuple congolais nini oyo tosala po mboka ekende boye eza lisumu ya mort ya Lumumba. Eza le sumu nini oyo Congo tilelo ekina liboso te. Bande ko to réfléchir place wana kota la bien. Congo na biso eki liboso te. Bato o ba kozwa idée, ba kozwa makanisi ya biso to me ya kolobela parce que lelo to koti makambo te ya ba domaine nyonso, mais to lobeli kaka tina ya Congo eza ko marcher bien te. Peuple congolais. Ba pasteur to tsaki motema kelon Nzambe ko songa pasteur. Ba tomoni ba photo ya mitakala ba makambo moko ezanga tina ba pasteur toki mele pa nani toki me pa Nzambe église munene eza motema moto bandeko nanga ba congolais soki bozwi message oyo ya ndeko na bino congolais na kotala ndenge mboka ezokende ko évoluer te soki yo Congo soki yo congolais on se donner peine te ya ko encourager ndeko na congolais poto za ini poto mona ndenge Congo de liboso ba benyo so africain basi ba kata bitendi mais Congo comme eza munene balinga ba katango
parce que le vase moyen nini ba ça pour ta Congo na Congo ça état ba province ba pays mosusu chaque jour na mutu moko Congo te yango zo mona keno esengeli mutu oyo za maele moto moni ki dictature za pe bien poso moto lobi nye mutu zo afani kimia abandi kotosa oyo nyonso mokonzi alobi démocratie elingi bisa Congo na biso démocratie ekotisi babiloko ebele ya mabe na kati ya démocratie parce que démocratie ekomi na liberté ya mutu nyonso asala aloba n'importe quoi asala n'importe oyo alingi na démocratie mais Congo eza tante ya koyesa la démocratie pour Congo ezala bien il faut ezonga na no place moko oyo mutu azo kokumba yango après à un moment l'autre surtout koli to comprendre politique c'est quoi wana ekomi na ba ekomi siko tie Congo démocratique parce que liberté wana moto nyonso comme ça là n'importe quoi eza kosimba sote pa mboka na biso peuple congolais o eza message ande ko na bino congolais o alingi mboka na ye na lingi bino nyonso ba congolais tomi ya kotala direction moko ya komona ki mboka na biso nzambe alingi yango tomona bitumba ekota mingi tie botala ba mboka oyo bitumbeleki oui lelo ba se positionner o kimia eleki ba na ba tuboni o bakufaki batu boni o babonisaki mobongo biso Congo ya biso bapesi yo na ngai biloko nyonso oyo nzambe apesi biso mais tozangi mayele ya koutiliser po tobikisa bandeko na biso toza kolala na kolamuka bana ezokende na kobakisama toyebi te lobi nini okomela biso soki yo congolais oza souci ya ndeko no te nani oza souci ya ndeko no yango leo nayaki na message fort ya kolobaki mboka na biso Congo eza ko marcher bien te depuis indépendant ti lelo Congo eya lokola ezwi na indépendance te esika ozali congolais partager message ya koyeba ke non toza nanu na boumbu toza nanu tikama na mindele te toza toujours baumbu ya mindele bao ba coloniser biso ba belge mais pour le moment toujours baté banane bazo coloniser biso ezo ba te ba américain ba français parce que ba belge baza sous na biso contact mingi te ceux qui belge ils contact na biso mais tout nous za moi facilité on a en Belgique et bana kitaka à chaque problème tous la bomoko bitumba oyo eza ko bundama eza bitumba tribalisme te ba tribal ekotate eza bitumba oyo ya cause noble ya kolongola ba oyo baza ko bunisa ba limate ka mboka ete mwana mboka oyo kozala to meka ko kenet na suka politique il faut voir politique pour ça la politique ce qui est politique il faut apprendre les orateurs. Merci beaucoup d'avoir vidéo na biso. Merci d'avoir partagé. C'est un message à Congolais. On a posé à Congolais. Base à la mobiliser et à comprendre que le Congo ils ont marché bien. Tout ça qu'on kende et c'est combien de temps tu éviter ma ponami, tu éviter ma changement, tu éviter au bassin à mon maman. Et en gros tu es faire éveiller toujours mémoire congolais c'est comme ça allait. Tout le monde a ninto sala. Merci beaucoup.